mbote lisusu bandeko na ngai na bandeko oyo ngai tokutani ndenge tomesana kokuta na biso na bino likambo eza ya contrat to signa ndenge nalobaka na bino comme d'habitude tolobaki mutu a trahir moninga te parce que c'est le Congo qui est notre bien commun, c'est le Congo qui nous a unis, c'est ce Congo qui a fait que les loto benga na bandeko, c'est ce Congo qui a fait que toyebana bandeko na ngai na sima ya Stockholm botika na pesa nanu merci na bandeko na nga tout ya Lille Shopping bandeko na nga tout ba maman na ngai ba papa na nga tout ndenge boyambaki biso na Lille Shopping, je dois vous dire sincèrement merci. Nanosaki bino kena kokende na Oslo kuna na Norvège sur invitation ya communauté congolaise mobimba en général et en particulier ba Congolais debout. Quel que soit l'état de santé compliqué kinga par rapport ya ba malili na banini na kitaki yango bomoni bandeko mususu bakotuna ndeko Eliezer tomoni yo émission moko boye ozas te malili nde beta kinga etala kaka awa epa na bino ndenge makambo ezali même moyo oyo bokomona ka moyo eza moyo ya décor mais malili ezo beta kaka yango bandeko nanga tokitaki na Oslo bayambaki biso kitoko et pas ndeko na biso tout tokutaki na aéroport tokuti ba papa Constant ba Maurice Premier tokuti bandeko nanga tokuti ba mama Tila Kongolo na bandeko mususu tokutani na bango bandeko na ngai na sima nango toye ko compatir na bandeko oyo bazwaki likama parce que l'un de notre était décédé, un Congolais de 49 ans tokendaki to compatir toke kotika yeti na dernière demeure mais na soir botika na pesa bandeko tout o bayaki na rencontre parce qu'ils en a partout bakutaki na 8 heures de route pona koya kokutana na biso baye to sololi to changer yango to proposer bino mais entre temps ndenge to koloba boyi bandeko na ngai eza koyinda na Kinshasa koko nyanja tomboki toloba na bino makambo ya Kingabwa. Ah, on a essayé de bloquer ça. Tolobé libino makambo ya gare centrale. Bato bazo négligé mais bokomone ko salema. Lelo makambo ya Kingabwa oyo ba maman maraîchère bisika wana bato bakufa. C'est parce que peut-être je koko bakangiye batie kuna. Non, tolingi to pesa 500 to pesa 500 parcelles na bato. Ne passe pas ses habilités. Boko kende ko tonga pe place mususu. Eza koyinda bandeko nanga mais soki otali makambo mususu bandeko nanga na lomami on annonçaki bino chef Kamanda député national de son état condamné à 3 ans Pascal Salini ndenge tozalaki pa na biso eza ndenge wana Congo na biso eza ndenge wana eza compliqué. L'autre dossier a eu des pèses. Oyoki docteur Loseke a convoqué conclave congrès selon l'article 19 et a statut. Docteur, article 19 est l'obinin. Et l'obi que Tchibala qui avait qualité à secrétaire général adjoint a qualité de convoquer un congrès de l'obinin. Voilà ma kambouyambo cannabis au bande konanga. Mais nous tenons aussi à vous informer que nous avons été convoqués. Tozomona mukanda tomoni ba cabinet ya ba avocat na ba bâtonnier tala ebeli nini makambo diamant otayambaki c'est compliqué toko sala boni ndenge toko zonga Kinshasa toyebi nini ekoti koyela biso te mais nous allons rentrer dans notre pays tolingi to proposer bino ce qui a été notre conférence. Nous sommes là à Oslo la Norvège. Merci bino merci mingi parce que là j'apprends que les gens battu ba outil ba distance moko milai on a koya ko honorer biso et que toko capé ko changer na bino quand j'apprends ba distance bande comme sous ba outil moi-même j'ai la chair de poule pambaté na zalaka na respect mingi na diaspora
po bokokaki koloba ke biso tosi toya na mboka mondele batekaka mboka motoka boye. Mais chaque fois na considéraka bino lokola bato bolalaka na poto me mitema na bino eza na Congo. C'est pour ça que je vous dis sincèrement merci. Ngai pe ndenge naza boye moko na okaki koya te parce que malidi na bino wana biso tomesala ebetaki nga depuis Stockholm ndenge nazoloba boye nazokosola nakomi kobenda mikolo eya mbangu nazonga Kinshasa. Alors mais nalobi quel que soit ba circonstance ba climat faut na répondre à l'invitation na bino. On a lobaka, ce n'est pas les personnes qui m'invitent, c'est la République qui m'invite. Yango na kitaki awa basengi nga nasali la bino situation ya mboka mboka na bino eza malamu te. Mboka na bino ezobela te kobela ya normal mais eza na réanimation. Et ici esengeli to saluer pe bravoure na patriotisme ya bandeko na biso ya est du pays. Po bandeko na biso wana na lobaka ngo chaque jour po toyebi mboka na biso bien biloko ezoleka na est soki elekaka na baprovince mosusu mbeli basi bakata. Mais bato wana ntango ozomona mutu bayeba telemi liboso ya mwasi na yo na bana na yo bazokata yo ndambu. Donc tu dois mourir à petit feu. Donc bazokata bakati zolo bakati litoi bakati ezakolo bake mutu ayina libela mboka wana. Mais quel que soit ça bandeko na biso wana bazotenir na biso. Mais souvent j'ai toujours insisté na bandeko bazana Kinshasa ba otuzaka na ba. Il ne faut pas dire que oyoki mutu alobi Swahili olobi aza Rwandais. Oyoki mutu alobi Swahili aza mutu à côté kuna. Ça décourage ba makambu misusu parce que ceux qui bandeko wana bandimaka que parti wana ekende mbelesi ekendana. Mais quelle que soit l'atrocité, quel que soit makambu nyonso, bandeko wana bazali ko résister. Et il faut les encourager ces gens. Mais na Kinshasa ce que toko vivre makamuni tokomi na mama yanko o penda bazosala makamu na makasi yake bino bokosala ni boire rien parce que bozala manduki te de makamu tozo vivre na Kinshasa o bozomona débauchage eza moi muke menga za wana vivre ceux qui bomona ko vivre ba mbongo bazolakisa tout et tout il y a ce qu'on appelle la concussion. Dès qu'on commet na poste boye, ba indo-pakistanais, parce que l'économie de mon pays est entre les mains de l'étranger. Ce sont des Libanais, ce sont des Chinois, ce sont des Indiens. Congolais, ce sont des commissionnaires. Alors, ceux qui ont occupé poste, oh voilà, excellence, moi bière. 100 000 $ à payer. Et ça bière, c'est la concussion. Et Makambouana, comme conséquence d'Angouezanine, ceux qui ont eu problème, moyen de intervenir, les athées. Le Premier ministre a bengi. Botika est place. Botika parce que Yango Moni Bazo Dondo, Nambo Cannabis. Yango Pe Mbongo ezali pour échapper na caisse ya l'État. Po batuwana bavandisa masolo wana ndengo wana bakoya na marchandise moko ya oyo akoki kokotisa na caisse ya l'État 11 millions de $. Il y a 800 000 to 1 million de $. Abenyi mo abenyi batumi bale ya famille présidentielle apesi bango 200 000, 400 000, 300 000. Et puis accueilli par ba vie Chibas moni soba na lemba. Moi kama moi nini et c'est tout. Ba bengi na matadi. Allez, mon petit c'est ni bintu ya rais. C'est tout, ça passe. Maintenant, comme conséquence, Congolais tant qu'on a na marchandise, il faut pas imposer pas seulement qu'il y a foutu en andenga normal, mais na ba à côté. Biloko mususu il faut le pourboire, il faut que au corrompre. Ce n'est pas que au fouti taxe ndengo ko foutu andenga basengi, c'est tout biloko eleki et au bimatin. Il faut que en dehors de ça au bakisimbongo.
Maintenant, Congolais, on va ici na voie normale. Na indo Pakistanais à ici na Mayuya. Bozo mona, nani bazo favoriser sur le plan économique. Donc, ce qui nous fait très mal dans tout ça, c'est l'instabilité de notre classe politique en même temps. Pour nous kotala batu ke bato bazana mawa, bazana souci, il y a ba Congolais ou ba koti kosala de sorte à ce que ba Congolais babima quand même na boumbuan. Ezate. Ezaka ka basangani ke basala quand même bomoko basala front commun, ba yeba piquer moko, wana pe azui bato lokoso, mi baleto misato baki à côté et ça déstabilise. Il est temps de se reconstituer. Yango bomoni to vivant na dialogue. Bon, ça commence un peu plus loin. To vivant na concertation. To longwe na concertation, to ken na dialogue ya cité ya Union africaine. To longwe na dialogue ya Union ya cité africaine. To komi na dialogue ya Senko. Mais dans tout ça, rien qui est respecté. Les lobatu, ndenge na lobaka na bandeko. To vivaka par hasard. Ceux qui ont continué à lali, ont évité ceux qui le kalamuka. Sans qu'il va y avoir côté là. Ceux qui ont la mouki au bimio, éviter ceux qui ont gozonga. Donc, tu vivaka na incertitude en des mois. Les lots qui kokunande kona biso na cimetière ya awa. Na retour na lobi na mama tina na lobi a cimetière na bino ekauka. Ya biso donc ceux qui ont boké kokunda beaucoup se retrouver kuna boza ceux qui 50 ba bazo kunda wana ba bazo kunda wana bazo donc ceux qui ont na morgue ya Kinshasa beaucoup mituna nde beaucoup yeba ke bato bazo kufa ndenge ni. Donc nous sommes dans une situation ya mboka na biso. Mais depuis un certain temps, biso tolobi, ce sont les Rwandais. Nzembo yango wanati. Rwandais. Maintenant je suis en train de me poser des questions. Mais bande kona biso quand même oyo. Na ebite so ki na ba gouverneur na biso nyonso Rwandais moko azali. Mais pourquoi même tous ces gens-là ne peuvent pas se révolter? Bon, quand même que nous devons faire quelque chose. Ça ne se fait pas. Comment on a gombé si beau? Yandre, heureusement, bazana ba moyen. Kala mingi ta ko bana ko kitana hélicoptère na bureau na. Parce qu'il n'y a pas d'accès. Ma boulou na gombe tala, donc ma goro de zobi ma bangolo. Ceux qui posent la pose en bisi pour kende ko. Donc, c'est ça la situation de notre pays. Mais na kati ya nyonso wana, qu'est-ce que le régime fait? Azo lancé un tox. A lancé un tox, bino ko bandi ko soana. Allez, bango batikali calme. Entre-temps, bazo préparer makambo au sal. Yango moni à un moment donné, ba yoko bimisela biso mbuta gizenga. Bozo mona eta ya papa wana. Nandenga azali. Bon, est-ce que d'abord makambo bazo lobisaye? Azo yo kango? Ou bien ezakaka bake kotombo la papa wana na buma côté azalaka kuna na habité soki akoma ki na eta nini parce que limousine biso tozaka nango na Congo te même soki ezali e okoma kuna nde ti na palais de la nation tokende bakanga ata soki okufi na nze na bi ba médicament bonité batiaki papa wana na nzoto kuke bakomisa etiko. Tout ça ce sont des récupérations politiques. Donc situation mboka na bino ezao wana. Il n'y a que la détermination, l'engagement, l'unité de Kotiko Songa pour que Tokoka ko long. Yango, on cesse de saluer ba effort ya bandeko ba Congolais debout ndenge na yo ki ba pesi présentation na bango. C'est vraiment quelque chose d'important. Ngamoko nazalaki na mois d'août. Il y en est passé nazaki na Chantilly à Paris, en France, na yemoko syndicat. J'ai trouvé que c'est un monsieur, mais un monsieur déterminé. Parce que même Malobanaye, il n'a pas d'ambition politique et il aligné comme Soginani. Mais compte tenu de la situation en Mboka, Akokaki jamais kotika la indifférent. Du moins ceux qui en ont conscience. Merci beaucoup. Je ne peux pas terminer mon propos sans dire merci na équipe ya ba Congolais debout comité oyo bayambi biso mama tina Congolo Maurice Mukulu
Oyo, ça c'est ma caméra, mais c'est Guy Kamanda. Na Papa Constantin, je dois vous dire sincèrement merci pour na accueil na bin. Na tikali na disposition na bin pour toutes les questions, même oyo boyoti ke utaka na lifelo. Moi je n'ai pas de choses à cacher et j'aimerais c'est que mutu aloba te kazonga ki na question na ye parce que ba empêcher qui est. Tout celui qui a une question, c'est le moment à Keto pour qu'on échanger. Merci. Mais yanga les amis mutunate, mais avez quelques explications na santé yango cannabis. Ya côté surtout na est wana. Mais nazali apte te na lingala. Est-ce que vous pouvez vous permettre na loba na Swahili? Oui, vous a permis, maman Kazala pour traduire. Bon, na Kiswahili balisema kama nguo chafu inafaa isafishe mujamaa. Yeah. Alafu ni hivi nataka sisi wote pamoja tusukule ile nguo chafu kwa pamoja. Nous voulons que nous tous ensemble puissions laver nos linges sales. Kuna mifano mitatu nitatoa. Na lingala? Ok. Naza na bapwe misato na kolonga. Mifano. Par exemple misato. Ya kujikamata hivi. Sijui kama unaweza kunifasilia maana yake ya hivi ni nini? Croiser les bras, ça signifie quoi? Okay. Bamoja wanatosha majibu. Kujikamata hivi ina maana yake mimi simo. Ni inaangalia mwenye. Omi kanyi boye donc omi longo na makambango lobi etali bango etali ngate. Ya pili ni kusema kama uko mwoga unaogopa kujiangaje. Signification mibale elingi olobaki obangi ko s'engager. Ya tatu ni kusema kama wewe uko mvivu haupendi kutumika unafunga tu mikono. Ya misatu elingi olobaki ozana olash olingi na okosala te. Nadhani ile itatosha kutufungula na itafungula sana zaidi sana kwa mfano ya kuku jogo. Eko kiko ko salisa biso po to ya to comprendre. Jogo kuku ile jogo kokoriko. Soso ya mobali. Yeah. Toyebi que situation à Congo est grave et merci Nandé pour raconter en haut. Et Moutinho Soyebi que situation à Congo est basée sur influence ya banda na ya kati nengo yoruba. Mais nami tunanga eloko moko. Population tozanae eza population moko eza na base de pour bien dire. Parce que l'éducation au Congo est beaucoup depuis 1992. Batunyo Sotozozoa na pouvoir, baza assoiffé du pouvoir, donc bon monde ils ont géré population zokufa. Tu es bien que Mundele aza muntu oyo bakendaka naye jamais na plan living na planifier makambo parce que bato yo na planifier na ko baba na avance à 1000 ans pe biso africain toyoki histoire ya Congo na basansi nyonso kolela toleli mingi tozo ba politicien ndenge na ndenge. Mais je me demande une chose, jeunesse wana za na minduki te l'intérêt à miner les a protégés. Pourquoi pas ba leader politique bazo lukate parce que l'homme blanc est inattendu et ça la mine er l'homme blanc dit ça négociaka. Tozomona mikolo ba journaliste même ana poto baza batu o baza le plus ba comme en danger. Tellement le fait que bazo ko bimsa ba vérité donc bazo comme a poursuivi. Mais yo siko ndemo bimsa ba vérité na kin. Tozomona batumi bazo dénoncer makambo na Congo mais bazo na kimia te soit bon mabango soit o msuto mona qui aux États-Unis non. Maman moro boye azaki tapé perdé après leur a changé ba déloger tout le monde qui en dernièrement. Mais yo siko yo
comment ça se fait? Comment ça se fait? Parce que le nom c'est si. Ouais. Je ne sais pas si vous avez des idées de ce que nous, en tant que diaspora, qu'est-ce que nous pouvons aussi faire pour contribuer au combat de ce qui se passe chez nous pour que la démocratie réelle puisse entrer au combat. Directement, M. Etienne. Merci pour la parole. Papa Eliezer, Toyokayo, Tolandayo na bitando bike, lelo tomoni yo. Ezali ese. Motuna na ngai ezali et que na lelo soki totali parcours ya combat oyo toza kobunda na yango oyo tozoluka tobenga Kabila na pouvoir ba étape nyonso oyo toleki na yango tomoni que ba politicien oyo totielaki elikia ba décevoir mingi tokanisaki que communauté internationale ekokaki kosunga mboka na lolenge que bango bazali prôner démocratie, mais en réalité toye ko réaliser que bango pe bazotia moto na kati na mboka po bakwa nyonso na bopete sans que bafuta eloko na suka awa basango na ba confession mususu ekoti na kati na bitumba ya solo tomoni changement mais totikali nano kokoma te lolenge émission na yo ezali tokomi wapi lelo yo toza na nzela mais yo papa Eliezer oza na facilité mingi pour ba accès na yo eza lisusu ya kodémontrer te okutana na bato yo ebele bakoki kokutana na bango te oza na ba information oyo ebele baza na yango te à partir ya ba connexion na yo ya ba réseau na yo y a-t-il pas moyen okutana na quelques leaders politiques oyo baza pe na ba influence na bango po na histoire ya mboka soki lelo tozali na indépendance entre guillemets toyebi que bokoko ejoaka mingi mokolo oyo bitumba ebimaka na Kinshasa na histoire balobi bato ya mystique babimaka après match oyo toyebi lisolo na yango donc soki tokonte na minduki ba grande puissance bakobimisa ba drone na bango bakoefase biso po toyebi que quelques bateaux bamekaki kobimisa mitu mais résultat moko te bakoma anéanti. Alors soki na possibilité na yo na ba réseau na yo soko okoki kokutana na quelques leaders politiques odissuade bango ke toza na solution mususu ya kojouer na bokoko na biso à partir ya bakoutumier na biso il y a moyen que action mususu esalema oyo communauté internationale akozala na contrôle na yango te et tokoki kobimisa babiloko oyo ekosurprendre bango pe ndeko Kabila atiki pouvoir motuna nango ela Monsieur Prosper, s'il vous plaît, un peu calme. Monsieur Prosper, à vous la parole. Il y a un moment donné, un parlementaire européen
asali ba propos moko penja oyo ezalaki quelquefois farouche contre le président du régime de Kinshasa, oyo bato babengaka communément Joseph Kabila. Et puis alobi ke parlementaire wana alobi na kati ya assemblée générale na bango kuna ya EU alobi ke planification ya koboma musée esalemaka na Bruxelles. Et puis ba Belge bake kozwa permission na ba américain et puis 15 jours plus tard ba bomi musée. Et puis parlementaire wana bakisi alobi ke tango asisaki koboma musée bakei na Rwanda bake kozwa un certain gamin un citoyen rwandais baye kotia ye na pouvoir na Congo puisqu'il était gamin on devrait le manipuler comme il veut. Parlementaire wana bakisi alobi ke soki bolingi na pesa bino kutu na ba preuve nazali na ba preuve awa. Mais côté Kinshasa silence radio mutu moko a dénoncé yango te. Bino tout ba journaliste soki ba journaliste bino tout moko na bino akokaki ko dénoncer puisque ce sont des accusations graves contre une personne qui se trouve à un poste régalien comme la présidence. Mais toyoka bino nyonso kuna mutu moko penja oyo a dénoncé likambo parlementaire wana puisque parlementaire wana lobaka soki bolingi na pesa bino na ba preuve nazali na ba preuve awa. Sikoyo question na ngai de ko Eliezer likambo oyo parlementaire wana lobaki ke nous avons un citoyen rwandais au sommet de l'État. Ezali ya solo ou bien ezalaki Rukuta puisque ceux qui ozalaka pembe na ngai nayebi ke ozali journaliste na biso congolais wande ko na ngai ceux qui ozalaka pembe na ngai nde na tuna yo mutuna wana mais ozalaki musika lokola na zuyo awa yango na profiter na tuna yo mutuna wana. Ça c'est la première question, ezali naza na sous question. Et puis ceux qui outi koloba awa ke biso ba congolais na Kinshasa tozali sous na pouvoir te. Ba chinois, ba pakistanais, ba étrangers tout ça, osité ba bon, osité ba bikolo nyonso ya ba paya oyo bazana mboka te. Bango mtu bazali na pouvoir. Alors awa na Norvège. Ceux qui olobi ke ba norvégien bazali na pouvoir na mboka oyo te. Ezali biso ba congolais mtu tozana pouvoir awa. Na mboka oyo eloko wana babenga yango occupation. Et puis nayebi ke awa mtoko contribuer ngai te soki olobi na Norvège awa ke bino ba noche ke nyonso awa bozali sous na pouvoir na mboka na bino te il faut biso nde to konja bino awa. Les mêmes jours ba média ya mboka oyo nalobi bien ba politicien te nalobi ba média pour nazo mona yo mtu ya média bango tout ba kotelema mkolwa siko bino ndeko Eliezer bazo boma ba congolais kuna na mboka mboka na biso ba agressé yango depuis 96 toyebi yango biso tunde les mêmes agresseurs tant ba koti na pouvoir ba koti manœuvre ba komi kolongola ba congolais moko na mapinga dernièrement yoka kike ba désarmement ba pebele ba congolais armé comme na maboko ya bapaya police ezana maboko ya bapaya ba institution tout ya mboka ezana maboko ya na bango sikoyo to osalaki nini discours moko dernièrement na Kinshasa rozolo bake oh mboka wana ezali occupé te ezali mboka sikoyo okoluka mboka ezali occupé na lolenge nini poto mona ke mboka ezali occupé. Est-ce que awa na Norvège na mboka oyo démocratie ezali ya solo mupaya koko ya na mbeli na mashazo tuba mwana mboka na miso ya batu nyonso puis basali eloko moko te awa ekosa limate mais bino tunyo kuna bofanda bino kuna est-ce que eloko wana tobenga ngo nini ko Eliezer tobenga ngo occupation ou bien tobenga ngo pouvoir na biso moko wa congolais biso nde tozoboma batu na biso. C'est ça la question. Est-ce que biso ba congolais penza batu mutu tozoboma bande kuna biso kuna tozomona ba congolais bazo na Kasai nazo sisa question na ngana nazo sisa question na ngana soki ko poser no pe na Kasai ba Rwandais ba termina sima ya caméra bazo kamata biso ba congolais bazo tinda biso liboso tozo beta batu na biso tina mabele. Alors ça ce sont des crimes oyo basali na Kasai wana na Chimbulu, ce sont des crimes. Ndeko
analyser analyse na yo zali nini compte tenu na ba makambo oyo nyonso yosalema kuna. Et puis deuxième sous-question na silisi yango ya suku. Tosalaki élection po awa tozo sangana biso nyonso po toluka lolenge nini toko libérer mboka wana. C'est pas ça. Sikoyo mboka yango toko libérer yango ndenge nini. Tomekaki élection na 2011. Ba rouler Jean-Pierre Bemba. Biso tout na 2011 tolobi mbuta nani Tshisekedi to soutenir ye po azali mwana mboka totala soki to changer makambo. Biso petoke ina sima ya kulutu na biso nini Chichi barule ye tindenge Chichi ko kufa na Bruxelles azole la imperium na ye ba pesi yete. Sikoyo même scénario na moni za na njele zozonga lisusu ke toke na même scénario lisusu c'est comme si oyo balobaka bazana démocratie na mboka na bango awa na Norvège penja bakosala élection et puis bayibi bavoya mutu et puis bayibi camoufler population balobi bozela une année comme ça tokotala. C'est comme si ça peut se faire ici dans un pays ça ne se fait jamais mais kuna bazosala yango puisque biso tozana mapinga te tozana makasi te tozana miduki te tosala nini ndeko eleze poto sauver mboka na. OK, merci. Deuxième question. Infidélité à classe politique. Oyo tozoloba. Oyo tobengaka la prostitution politique. Wana eza difficulté papa. Omoni musala ngai nasalaka na Congo na luitaka mingi na acteur politique. Compte tenu ya kamwa ora naza nango muke wana. Bo bayebi que mutu akoloba na ye mais soki nga na lobby bakoyoka ata mwa muke. Tomekaka kosangisa bango meme ya makasi. Bosanga pasi eleki boyokela ta batuma. Mais ça pose problème. Nazo pesa exemple ya tangu Tshibala leki premier ministre. Mengana ebaki depuis longtemps que Tshibala comme premier ministre avant que Tshisekedi akufe. J'avais même annoncé ça na lobaka. Tshibala bakangie kana ye bolinga bakanga biso pour que bondi mabiso. Donc signe ya bien ceux qui ont là vraiment ya solo il faut bakangio babomio allez batie wana je suis Eliezer Tambwe. Donc là c'est bon. Tshibala voulait sortir bakangie batie na makala. Obi na yoki mutu passe. Yoki mutu passe. Ulinyo somba kisi. Kisi nini aspirine. Oko soma wapi na même ligne. Allez, bon ben ami tout. Batie prisonnier. Même ligne avec kosomba kisi. Ake wana nakope mama muke. Osana posa kope ma chambre 617. Oko tuna mutu chambre wana yebanya. Alors, moi j'avais compris que mutu wana il y avait déjà des négociations à partir de la prison. Et j'avais dit ça aux gens que Tshibala va passer premier ministre. Ndenge bandaki penzana bon moko na détermination. Papa mbele makambo c'est sili. Parce que ce qui impose la loi na mboka na biso. Ezaka bato ba lia. Na lobaka na bato que tozana mboka ya 3e corps. Congo. Mboka 3e corps. Les longa na zotala bato bazali ko s'agiter. J'ai dit même à Moïse na Johannesburg. Naloki na yeki papa ko sala makambo nyonso ça. Est-ce que ozomona d'abord Congo ndenge ezaleli na ndenge ezalaka parce que lelo soki tozwi un président de la République connu ça sera pour la première na histoire ya mboka na biso. Soki otali nous sommes vers les années 60 tolingi tokota na indépendance. La personne qui a été préparée pour aller comme premier chef de l'État, est-ce que c'était Kassavou? Hein, pasteur? Non. Ce n'était pas Kassavou. C'était Boboliko. Tant que vous avez la conclave à Kisantu, Monseigneur Kimbono, c'était Babimisi Kassavou. Le monde qui était populaire, qui avait une majorité, où est Kassavou est sorti. Tant que tolongwe kuna lumumba na Kasavubu bazo wele c'est certain Mobutu ola zaki na scène politique onité ayabi
Tshisekedi na Mobutu bazo bunda balo bien Tshisekedi na mbetu na ya hôpital abengi et Mobutu abengi Tshisekedi pour qu'il apesa yebo konzi total mzee on azaki na bangomba masisi omoni na bunda na 80 jours oh tangu babomi mzee batala boye raisi 100%. Oh uti wapi on azaki na boloko na Lubumbashi. Donc tozaka na mboka. C'est ce qui caractérise la crise de légitimité que nous avons dans Mboka na biso. Donc la diaspora congolaise soti bo revenir na première pression. Ngana lobaka na bandeko na ngai même ba oyo ba finga ka biso. Na lobi vous constituez de notre base arrière. Omoni biso tozana ka chamboka. Soki indeli biso oyebi ke nazana bandeko na ngai bazana siba. Mais biso sko tozo mituna soki tozo bunda na banani. Ah ozo bunda na bato zo ka lisusu. À peu près makambo esali makana est. Bakena bitumba basoda batie ba ligne. Yo kanisi bandeko na yo bazo ya oyoki ba ndiko tirer sérieux. C'est la difficulté. Donc la diaspora congolaise a joué un rôle très important. Mais c'est fait que à un moment donné, le sentiment est côté au point où la réaction à biso est comme pour bénéficier d'un régime aux alliés censés pour donc, nous avons les décideurs ici. Peut-être na question à papa Prosper Okoyoka. Tant que Bazolo a déclaré que Toké Koluka. Donc, ils ont battu Bachaka. Batouana Bachaka. Nde bango bozo vivre na bango ah. C'est ce que j'ai dit à un monsieur en Afrique du Sud. Ayewana batanga Paul Sa. Muto akatumbi. Cécile Kenge. Muto akatumbi. Ah. Na bibi bazo benga yo professeur. Zuma oyo uti kolongwa. Ndazaki bras droit ya Kabila. Osalata effort ya okene ukutana na ye. Kako taxer ba oyo bazo sala même que ba sanction wane koye. Les cultures moko pas trop bien. Donc la diaspora congolaise, papa, ce qui beaucoup qui correct travailler que tozongela quand même bomoko to lungwa na ba petite division wana surtout qu'on s'identifier j'ai aimé ce que Mama Tina utaki koloba aw qu'on s'identifier par rapport aux individus parce que les individus déçoivent toujours mais qu'on s'identifier par rapport à la République. Je pense que Tokozala Boyo on ira de l'avant. Oyo, ceux qui ont dit, Tovandia, oh nani, oh Moutoua Katumbi, oh Moutoua Félix, oh nani, oh Moutoua Mosengo, oh nani, oh Moutoua Ngwan. Mais dans tout ça, ceux qui ont dit même, parce que Bato Belé, Bazolo, au commandant que Bato Ngwan n'est pas un des autres. Je me demande encore ceux qui ont Bato Ngwan. Parce que Ngwan, prenez ses écrits, ce monsieur-là. Je ne l'ai jamais rencontré, dommage. Mais Biloko, ce n'est pas ce que je vois les gens qui prétendent être Batouangwan dans les Bazosa. Et je me demande si ça vient réellement de lui. Ou bien qu'il y a un sentiment, il y a qui fanatique. Ça, je ne sais pas. C'est comme ça que Tozo Litaka, nous devons être ensemble. Après, ceux qui Tozo même dans Makambo ko régler entre biso. Quand il y a papa Loba qui le linge sale, c'est là en famille. Après, Tozo là. Papa Etienne, à Lobi, dans la monnaie solution, il faut beaucoup pour ça. Papa Etienne. Les hommes on a été. Papa Etienne. Ah, Papa Etienne a lobby dans la monnaie solution. Beaucoup coca qui ça. Bon, difficulté tout ça nango. Beaucoup kowana. Na ba makamu susu peut exister. Mais problème tout ça nango ce qu'on a Congo. Batongwe belé bateka beaucoup Congo. Bateka beaucoup. Ngai koko na ngai oyo abota mama nanga. Azaki un grand chef coutumier. Si tata wana kufana na mona longoli matambe na yebo yake ndikundima mutute. Soki na mboka wana gouverneur akiti. Il faut aller à Nanda kuna ye. Oh Makolo.
oyo ba mfumu oyo nazomona na Kinshasa yango nalobaki na moko nalobi yo za mfumu te atomboke linga tango azotomboka azolakisa nga musapi nalobi yo za mfumu te parce que soki ozaka mfumu olingaki oyeba nani aza mfasi na yo okaki kolakisa nga musapi te te ngai omoni nauti bakwa kalonji nalobi te problème eza wana te oza mfumu te boza bato bozoluka ba moi 100 francs 200 francs. Un chef ne se lève pas comme ça. Même ceux qui balingi bapesa eloko. Jamais si boyeko konanga kufa na mona mutu azwi eloko boye même mbongo apesi na maboko azo. Akolakisa yo tia na sekuna. Soit alakisi yo mutu akopesa. Mais bamfumu na biso ya biteko ya kota gare centrale. Okotala kaka koyoka soni na mawo. Mais biso bato sikoyo to viva ba vie wana. Tango nazotala balingaki nalingana memanga mbukaka boye na Kinshasa wana moko aswanisi ngai premier jour deuxième jour troisième jour nalobi na yeke ok mukolokolo tanga koyeba 2 jours après akufi bato bakanisi ke préliminaire ye nayebi te ngai na élimine ye te donc eza koloba nini bokoko eza na bacirconstance oyo esala nazopesa exemple ya ne mwana nteni ne mwana ntemi wana bato bakobenga ye aventurier bakobenga ye ndenge bazobi benga ye d'accord mais ne mwana ntemi c'est spirituel mais mabe na ye via spiritualité esengaka korespecte bikila nanga siko ne mwana ntemi spiritualité na ye permeta ye te kopesa motu mbote na loboko Veja, topesi matondo. O journal ndenge bomoni boye. Ezalaki vraiment pasi na matanga na babiloko mosusu ezaki combattu. Tosepeli ndenge neni masasi ebetami awa te pamba te ebetami awa te tomoni mpe bakombate baye kosala desordre te donc Congolo oye Congolais telema Kola bomoto na yo Congolais telema Kola bomoto na yo Congolais telema ko Kola bomoto na yo. Voilà. Entretien na biso yango wana. C'est ce qui a été notre conférence bandeko nanga. Batuni mituna to répondre. Toza batu te oyo tozalaka na biloko ya kobomba. Dans une conférence, nous répondons à toutes les questions, même oyo outaka na life. Mais l'histoire de mon pays est en train de s'écrire. To éviter les loto qui va opposant va comme candidat commun. Est-ce que Kosimba, connaissant notre position, qu'est-ce qui va se passer? Je dois encore vous dire merci. Bande Konanga ya Oslo. Pas seulement à Oslo, il y a Norvège Mobimba parce que Misusu Bautaki. Musika. Merci beaucoup. Et je vous promets que je vais revenir. Na kozonga lisusu Oslo, na kozonga lisusu Norvège, au moins pour quelques jours. Denge bosengaki. Au moins mikolo muke wana to sali ba msu to monani te ba msu bazaki na posa to kutana ainsi de suite to komona na kaka. Mais bande konangai mboka na bino ekozika. C'est le moment de la prise de conscience. Parce que sans cœur bazali ko agir sans pitié. Là tozo bunda to éviter ceux qui tozo bunda finalement nanani. Lelo dossier ya diamant oyo bomona ki to yambaki un gouverneur aye ko répondre ezana msusu qui a préféré pour la kisabiso que yende azam to makasi. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Mais bato ba komi tuna diamant ngoyo ya 35 carats. D'un côté balobeli makambo ya diamant ya 35 carats par ba ndeko ya Olomi. De l'autre côté, toki qui envers c'était qui diamant moko ya munene utaki Congo ya 35 carats na 40 millions de dollars. Eza ba diamant mi balé ya kokesana. Eza coïncidence. Tout eza kaka yango. Parce que au gouverneur Olongo ayaki koloba lobaki que diamant ezalaki ya valeur wana te, ezaki kamwa diamant ya muke.
Mais ça comme mutuna bande konanga. Mais je vais vous dire clairement que je répondrai à toutes les invitations. Oyo, les instances yamboka nanga ba koinvitinga. Parce que nous sommes parmi des gens qui ne se mettent pas à imaginer des choses, à inventer pour na c'est la mutu pour na konui. Nous avons des journalistes qui vivent, qui vivent, qui beti lisolo, qui vivent, qui mutu yemo kwa ya témoigner après ce témoignage. Yango bomona ki l'émission wana na mowe ya lobby na kitete là a commis ainsi de suite. Après maintenant tout mona ki monsieur le gouverneur Ngoïka Sanjaleki mise au point to kanisa ya kolobela jama wana ye kolobela jama mususu. C'est que ba dossier za ebili. Na sima ya manifestation auto annonça kibino ya le 24 ya peuple mokonzi. Une autre manifestation qu'on s'allait à Mons le 7 avril, est organisée par les jeunes. Balingi va regrouper plusieurs églises. C'est une occasion à que Bino peut prendre part parce que nous devons prendre à nous soutenir mutuellement. Et là qu'on a 5 cabino yangoa. Pour faire la différence na mboka na biso wana, il faut toye baka que faut qu'on longola mutema likundu. Mutema likundu. Tolongola chuki. Oyo babengi lukinu. Ya koluka kosoto détruire. Nous devons nous soutenir mutuellement. Ça j'insiste. Pena lo bakango chaque jour. C'est aussi le moment de les encourager. Yango na lobaki na maman nanga moko ya Bruxelles. Alors bike me papa Eliezer biso batuto kongola kimbongo. Toeke obandi lisusu kwa attaquer biso. Na lobi maman. Ulanda kinga malamu to, ulanda kinga malamu to. Ozomo nanga tambwe là, quelqu'un qui se met à détruire bande konaye qui sont dans les bons. Nous dénonçons ceux qui font le mal pour que Babongo l'amité. Mais nous sommes parmi les rares. Oh, bah, opta, quel que soit mon peuple, quel que soit Moï, quel que soit Mboula, quel que soit Neige. Partout où un Congolais fait un effort, nous allons les soutenir. C'est pourquoi vous verrez les images avec docteur Oyo a invité Kibison à Bruxelles, Bokolanda. Bokoyoka Pambate les Amoussa. Je parlais du docteur Mouipataï, où a invité Bisson à Bruxelles. Botika la branché bande konangai, à la tête de Kozonga. Makamba congrès a eu des pèses, pour faire vivre Bino Yango. C'est le moment que les journalistes qui ont besoin de suivre les informations, par sa télé, on a tout informé. Merci.